Maxi Balandi a émission le meilleur de la RDC. Il est temps d'identifier Moutounyoso au travers de l'acte, au travers de Malobana. Valeur nini ya Tshisekedi oyo eza lelo Delice Sanga kolobake valeur moko oyo Tshisekedi azaki na ngonga Delice Sanga naza nango. Tu t'appelles comment? Comment s'appelle notre président? Pour place aux alliés, au bandit comme il tourne qui nani azasimana, yo lingi nani azasimana. Mabe yo moko sala ke pesa ka mingi koleka. Malamu sali la kamboka. C'est ça inconvénient ya Congolais. Allié, balesier, nani atindi. Yo lingi nani atinanga. Ok, kofinga. Kosilikate tango koyoka batangi boyo batangi oyo. Je ne suis pas là pour Kamoko, je suis là pour tout le monde. Merci mesdames et messieurs, merci Balandi à émission meilleure de la RDC. Merci Balandi Nabiso. Nandenge toujours ya musala oyo to sala ka boyebi bien que nde yango musala to pona poto yebana ko salela bino doza lisusu lelo na lisolo oyo etali tripartite oyo esangisaki bana mboka ebele ndenge tokoki koloba oyo esangisaki Senta Seni na gouvernement oyebisaki bino ke toko zalaka toujours côtier branché poto yebana ko yela bino ba information vraie par rapport à l'évolution ya masolo oyo etali mboka na biso ndenge tolobaka toujours bisika nyonso mboka bien bisika nyonso bazolobela bisolo ya mboka esengeli biso tozala po boyebana kozala bien informé na cadre wana yango lelo tokitaki lisusu na territorial bipai wapi bana mboka basanganaka po bayebana kobeta masolo. Alors avant il y a beaucoup de mozindo ya masolo nyonso wana botala nanu ndenge activité elekaki kuna po toyebana kozongela bino. Encore levé n'a pas encore abouti. Pas de restructuration ni de proposition de mesures. Les accords au remplacement n'a pas encore abouti. Merci Balandi Nabiso, merci ba meilleur ya mokili mobimba et surtout ya www.congolocolenews.net. Merci Balandi à CLTV. Bon, Sali Constant et le Mona Biso qui Sali et se présenta Kindenge et se présenta Kiwana. Et le Komoko, Tokoki Koye Bisabino, et ça qui na rencontre Oyo et Sala qui prévit Mokolo Yalelo pour été Bayebana Kosala évaluation et puis Bamsusu Bayebana Kose justifié par rapport à ba remarque Oyo. Sensa a sali gouvernement a sali na seni surprise eza que ba membre ya seni bazalaki vraiment présenté ndenge bokoki ko constater na kati ya bilili wana bakiti oyo bozana kati ya komona eza bisika oyo ezalaki réservé na bana mboka ya seni bazate soki to baluki pe na mopanzi ya gouvernement bisika wapi bipai wapi ba ministre na ba délégué ya gouvernement bafandaka ba vide nyonso bozana kati ya ko constater wana ezali bisika na bango bamona nini susute. Alors lelo ezalaki mokolo moko vraiment rendez-vous très important pour bayebana ko s'expliquer ou bien ko rendre compte ya par rapport ya lolenge masolo ezoleka na kati ya mboka na biso bana mboka biso tozana oya koloba teme jugement bino moko nde bozana kati ya kosala likambo nini eleki kati na wana esika na ndenge ya mwana mosala na bino toujours toyoka nanu mwa sonke po toyebana kozongela lisusu. Il y a tendance à imposer des considérations politiques dans l'administration publique. B. Pour la CENI, renforcer la sensibilisation
de la population sur le processus électoral, tant au niveau national, provincial que local, comme niveau de réalisation, en cours avec faible impact. Retard dans le paiement des primes des agents électoraux. Que le décor de la contestation est planté. De la circulation incontrôlée des armes, du chômage de jeunes, sensibilisation insuffisante des militants par certains partis politiques. Merci bana mboka, toyebisaka bino ke toza bana misala. Toza ni ini aya kobakisa te, topesi information na lolenge ezalelaki. Tozoyoka lisusu mwa somuke po boyeba na koyoka makambo nini elekaki kati na esika. Chers amis, nous pensons que nous allons suspendre pour quelques minutes pour essayer d'entrer en contact avec les membres du gouvernement. Et nous allons reprendre tout de suite la séance. Donc, la séance est suspendue pour quelques minutes. Topesi bino merci parce que vous comprenez que bomoni eloko nini elekaki kati na esika. E bana mboka boyeba na koyeba ki mokolo ya lelo eza mokolo oyo gouvernement ya mboka na biso. Il fallait que ayeba na ko sala bien ko justifier ko pesa éclaircissement na sensa oyo asali évaluation ya accord selon ndenge ebandelaki na epai wapi tokomi. Boyeba ke tripartite oyo ezali ya katikati ya mbula. Des points essentiels toza nango eza tripartite ya katikati ya mbula. Toza na mois de juillet baruti ko consommer déjà 6 mois par rapport ya lolenge makambo etambola ki donc par rapport ya janvier ti na tango tokomi sikoyo eza déjà 6 mois mbula eza déjà na katikati. Alors il fallait ki bayeba na kopesa éclaircissement na évolution ya makambo ndenge ba constant omoni na évaluation na balobeli ba machine à voter balobeli ba des crispations politiques balobeli des crispations ya ba prisonniers politiques encore balobeli makambo mwa ebele na ba remarque oyo sensa asali na gouvernement tout comme na mopanzi ya seni ndenge ba makambo susu balobelaki ezali lokola boyokani entre seni na ba yenyonso bazali ba participant na maponami ba dédoublement ya ba parti politique. En tout cas moi makambo ezalaki ebele o sensa asali constant ki eza na kotambola penza malamu te. Alors ba ye oyo bazalaki censé kopesa éclaircissement na masolo yango ba monanité. Émission ici botikala malamu. Maxi Balandi à émission le meilleur de la RDC. Mais il est temps d'identifier Moutinyoso au travers ya acte na ye, au travers ya malobana. Valeur nini ya Tshisekedi oyo eza lelo Delice Sanga Kolo Bake valeur moko oyo Tshisekedi azaki na ngonga Delice Sanga na zanango. Tu t'appelles comment? Comment s'appelle notre président? Pour place aux alliés, au bandi comme il tourne qui nani azasimana, yo lingi nani azasimana. Mabe yo moko sala ke pesa kamingi koleka. Malamu sali la kamboka. C'est ça inconvénient ya Congolais. Allez, balesier, nani atindi. Yo lingi nani atinanga. Ok, kofinga. Kosilikate tango koyoka batangi boyo batangi oyo. Je ne suis pas là pour Kamoko. Je suis là pour tout le monde.